Oh frère Patrice atiki biso azate akei nzamba zwi molimo na ye. Yo to yango to linto vérifier. Tes frère Patrice akufi pona loba bien. Ah. Pardon, kolanda bino biloko wana te. Congo confinement te. Na minute mito bateza robeba ekomi kaso bafandi ba créer information, bafandi ba créer information. Voilà. Donc eza confinement faut comprendre. Donc on a bato ba créer ba information na biso no sto kufa mutabanga nete. Donc tous on doit passer par là mais so mutakufi te batika koloba ke mutakufi non wana eza bien te. Na ba Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bonjour chers internautes, bonjour Nabandegone sur Talabicho, Matika Songo, un peu très froid, mais courageux et puis j'ai la courage par rapport à ce qui se passe aujourd'hui na Kinshasa, interpellation, murmure, batunion so baza koloba ou tout le monde na ba réseaux sociaux, bazo benganga, yango moni na profiter na beta chomoko quelques minutes pour te yeba information, c'est vrai ou faux, parce que dans cette émission aujourd'hui je veux recevoir Ngongi. Venabiso Ngongi, Oyayebana Komboana, parce que c'est lui qui a commencé avec Wiranson, Wenge Musique à Maison Mère, à mon recrutement à Batunioso. Au Baya, Ayebi Bango bien, Ayebi Ndako bien. Cela veut dire que Ye Ayebi 12-24.5. Dans Trosolanae, parce qu'il était de passage. Mais tellement qu'Ayebi Petit Naya Zala Awa, na plateau nae, na terrasse, habité, na comment on ne pas petit na Matika Songo, na vérifié ce qui frère Patrice il est mort. Et bel et bien frère Patrice il est en vie. Ba réseaux sociaux, bato bokomara makambo, na habité boto meka mama chalamona awa kaka, oh akufi. Mais entre-temps, elle était malade, elle a hospitalisé. Na hôpital mais beaucoup mis dans les réseaux sociaux na bino mama chalamona akufi. Zala sikoyo que mama na yo obimaki otikiye na ndaku aza abonné di forme. Batu bache na ba réseaux sociaux que mama na akufi ndenge yo komi que frère Patrice akufi to mama chalamona akufi. Tu te sens comment dans ta peau? O se sentir ndenge ni na peau na o. Po oyeba makambo wana to okuma makambo wana. Donc dans cette émission, on va recevoir Ngongi, l'ancien de Maison Mère. Il connaît presque tout, en tout cas, est dérangé. Et puis, yé muta yé awa, aye bisanga et ponga na yé bien oté. Pour na moni on peut puis naza na bandal. Donc non loin, il y a et pas frère Patrice Avandara. Donc cela veut dire que ce qui fait Patrice Nzamba Lubaki Azouaï lelo, cela veut dire bandal engaoza aboité. Fait Pepe Kale à Koufan na Boutou que tu sois des heures. Mais bandal les Arabes bougé. Et tambolara monde entier. Et puis c'était vrai. Mais maintenant pour faire Patrice et puis Moussali Nanzambe. Ozo koma na réseaux sociaux, to sali ba campagne ya mabe. Tala ndingo zoli nzamba zo avant na Moussali na ye. Là je dis big dédicace à Laetitia Kouya ya ba Laetitia, big dédicace aussi à Esther Malonda, maman sociale, la mère des opprimés, sans oublier Bavon Mabanza. Tania Ngoy de Bino Nyoso na Pesibino Mbote, sans oublier ma journaliste préférée Beni Lokaso Lokaso ba Beni mona mukie na taille na mais nazo comprendre peut aza pikime to aza pataya wana fona lugana to na oncle toye bande to sola. Bonsoir Ngongi. Merci, très bien alors. Boni Qui m'est allé Mati Kasongo? Mais l'ongino eza moi mawa
moi caméra on démarre mis aux tourner yo na misu on dit aux moi qu'est-ce qui se passe? En tout cas, nous avons surpris. Dans un cas de passage, mais à partir de notre tambola, nanda kuba benginga na madame nanga na bana. Babi nanga ye papa. Bâtier hommage à frère Patrice na télévision. Tout balobi frère Patrice a confié donc dans bâtier hommage à frère Patrice. Donc benginga parce babi kenga naza moto amosali ya Nzambe. Nazalaka na ye, nazalaka na famille. Nde epesinga ye pasi mbala moko lesika na utaki na kiti na mola tinde na ye na ndako na komi na news ya couloir na moni leki nanga patika songo esengeli na tuna sikoyo ye pona tozana naza proche ya ndako awa nde yango moi naza na précision au préciser ngai parce nde naza pe naza na tas de détresse déjà et que nakoki kondima yango te nde yango moni naza auprès na yo awa. Frère Patrice est bel et bien en vie. En tout cas, il est réalisé pour nga na vendre na bandal, na botama na bandal et puis avenue na za avenue na botama na basankara de kunta mon oncle. Bon bandal ningani te yo ki yango na musiko kiti. Bana ba bengi yo otali na TV ton ngeni ni poko ma triste vraiment ça triste. Tout à fait parce que madame yangai na bana toza bana ya mon âme loue l'Éternel. Donc à tout moment nazalaka zalaka tozalaka zalaka. Alors yango moni tango madame ba moni yango image mbala moko ba benga po ba informer nga par rapport que na za déjà informé. Nde yango esalinga triste na kitana bandal pona ya reçoit information précise nga moko na kati ya résidence. Merci beaucoup Matika Songwela. Mais lokola biso to vandi awa totali PTVT, yo expliquer biso na ça l'appel moro na mekana ozwa sankara na WhatsApp. Ce qui a za musika na ngai ameka ko informer nga to yeba parce que ya ko pesa biso information direct to yeba na chemin libre bo yoka nanu to ka sanka. Allô? Allô? Oh, bonsoir Wewa. Bonsoir Wewa. Oui, bonsoir. Boni. Bien Denis Kasongo. Ouais, bien mon oncle. Na bien ngako oncle parce que vraiment tu es mon oncle propre. Hein? Oyo batunyo sope bayebi naza awa ouais naza awa na bandal na kutani na ngongi oyo ya bino ya maison mère abandako leka mais azobimisa mai na miso déjà ya kotambola ti akoma na destination na ye o frère Patrice atiki biso azate akei nzamba zwi molimo na ye yo to yango tolingi to vérifier te frère Patrice akufi pona loba bien pardon kolanda bino biloko wana te Congo confinement te na minute mito bato eza ya kobeba ekomi kaso bafandi bacréer information voilà donc eza confinement faut comprendre donc frère Patrice aza bien donc nzamba likolo azocontinue azoteya nde badirect azoyembela nzambe na ye donc voilà aza na ye kolanda baleson ndi wana te ofanda mpe boyeka lobi bacréer information mosusu lobi wana bacréer mosusu non aza ne bien po baotako créer peke mama Chalamon akufi mais tomoni azalaki mwa convalescente aza nde na hôpital te bon na bato bacréaka bainformation na biso nyonso tokufa moto abangane te le tous on doit passer par là mais so moto akufi te batika kolobake moto akufi non wana eza bien te na bato créer biloko ndenge wana eza gentil te na bato baosala bongo et puis batouche mosali ya Nzambe baloba que la Bible dit ne touchez pas mes oins mais bato bazo sala bongo pona bato wana nyonso baosala bakalomi wana oloba na bango nini te Nzambe alimbisa bango voilà basengela moto liwa te bakosela mpe moto liwa te eza nzela biso nyonso mokolege ya moto abetango nsangi akozala te même yo okufa nga na okufa moto asala information okufa nous tous on doit passer par les lois nature mais soki moto akufi te pourquoi kokosa moto akufi nayebi te soki ba internet yango bavi kaka ok bato baoyo kosiko kopesa message nini na quelques dédicaces malgré za téléphone mais toyebi nde tokumbaka kaka nazosokipe na makambo humanitaire nazolandela tout ça mpona koyede nanu bandeko na biso baza dans les besoins baoyo baza na bakokoso tout ça donc talaka mikolo sankara nakokato mwa moke wewa nakokato mwa moke ide nini eyelaki yo
plonger na kati ya ko aider batu oyo parce que autant osala nzembo moko boye ya corona mais na kati ya nzembo wana lobi ba peuple ba député to kanisaki bazara pona peuple menzo ande bazara pona bango mais lelo yo moko ozana diffronté ozana infronté mais ozo aider bato bazana pasi à travers yo batu pe bazo baksama l'idée utaki wapi ya kosala makambo wana nyonso. Bon, monsieur apasi apasi baninga moni lelo ezanga ite mutu nazo sala ke ona aider batu nga nazo sala kaka na canal nanga nazo sala appel de fonds bande ko na biso ba diaspora oyo bazana souci ya mboka bazana souci ya bandeko parce que le pays vraiment ne va pas bien donc pays ezokende vraiment bien te batu nyonso bayebi et tout ça vraiment batu souffrir makasi tala kaka na ba minutes mukie naza ata na ba ata ba 100,000 cas de gens naza nango o batu ba consulter nga ba solliciter nga ba yeye belé pona kosenga bana ba secours donc lelo nga nazo remercier mingi vraiment ba diaspora parce que à partir ba diaspora babaka naza nango nazo lakisa ngo na page nanga nazo senga ba appel de fonds na bandeko oyo batuti sami eza obligatoire te oyo nyonso basepeli basunga bandeko na bango ba congolais donc eza peka ba congolais Kinshasa te na ba congolais Brazzaville bazo sunga bazo contribuer tozo sala pelake mutu azaki na eloko te tosungi ye tokomisi ye mpe na mwa eloko asa sorti akomi mpe na revenu azwa mpe sourire na vie azwa mpe droit ya kovivre lokwa mutu nyonso donc bolamu epopolaka te nde tolobaka ke tokotisa nzambe niongo kotisa nzambe niongo mona ndenge akofuta o en désordre donc lelo ndenge eza wana donc biso nyonso nde toza wana oyo nyonso atutisami amoni akosunga bato eza vraiment œuvre moko bien omoni nzambe ninga zana na ninga mabete mapamboli ba arracher yango matia voilà il faut arracher mapamboli donc biso tozo sala bolamu donc nzambe ya likolo muto afuta biso nazo senga merci na bandeko nyonso ba diaspora o bazo contribuer ata na mbongo te mais na ba prière o bazo contribuer pe na ba conseil et puis na ba participation na bango ba $1 na bango ba $2 ba $10 ba 100 ba 200 ba mbongo nyonso bakotinda en tout cas eza bien po ezo contribuer na bandeko oyo baza vraiment dans les besoins matika songo mais sankara so tozongi wewa so tozongi mwa musika wewa oza musicien oyo bimisa disque obetaka pe ti lelo mais bandeko no moko bazotya poa te ndenge nini parce que tozomona bango kuna oyo apesaki 1 million na mboka boye apesaki 1 million na association boye mais oyo ozosala ezomonana bawana moso emonanaka te batelo na olobaka ke eza obligation te kosalisa moto ya obligatoire te eza mutu oyo atutisami oyo amoni ke saint esprit ou bien motema na ye vraiment eza touché amoni mpena ke non ndeko vraiment aza na pasi ta neti na ndeko mpona kikwiti depuis 2006 alalaka na mbetu na telema te bakata ye makolo ndeko wana na minute oyo auta kozwa fauteuil roulant azosengaka $500 mpo abanda koteka asombaka bakisi baopéra 3 fois na vessie asubaka na basonde asalaka bakambe ezo na basonde ta biloko ya ndenge wana na ka moko ya mwana bela menegite el gauche ekangama paralysie lelo mama na bango asengi $600 mpo mwana wana atika kosala sirage toaki na ndeko moko akata na loboko ndeko wana akwea na age ya 9 ans a partir ya bandundu akwea bakata ye loboko lelo tosali ye boutique na grâce à ba diaspora na bato mawa mwana wana lelo Fredi aza na boutique donc ndenge moko pe lelo mwana aza koteka matembele azokutaki ngasadi makolo koya tusa mama na bango aza kobela tosombeli ye moto lelo nazo remercier pe yuyu mutu mosi mama social aza na Paris basalaki cagnotte mwana wana kotiaki bambongo bato nyonso vraiment basungi donc tozosila bango ndako tozosala bango na boutique en tout cas eza sengo makasi mpo makambo tozosala depuis ke diable azosepela te mais eza lokumu ya nzambe. Ok, merci beaucoup. Tolingaki vraiment tokotio na moi mozindo parce que tolingaki po pesa moi message oyo et pour les appels très important et puis merci nanengo confirmer biso que frère Patrice il est bel et bien en vie. Bande konyo so baolando siko mona ya par rapport à l'émission oyo, il y a lelo et puis na moi numéro pe so ko pesa na téléphone pour bat ba oyo kakaka ba oyo pe au lancer appel basunga polo binzambe ndako sala. Non, ngai
Oui, allô. Allô? Allô, tozo kayo. Mot de la fête Zagaga, en tout cas, batu nyonso, tozaka na bolingo, parce que na moment oyo, Nzambe alobi, il faut tosunga na biso, tolingana, bolingo et régner. Donc, dans ce cas, amour et régner, vraiment, na batu nyonso, quel que soit misala nyonso, mutu nyonso atosala, tozaka na bolingo, surtout ya kosunga pe baninga oyo vraiment bana pasi, po biso ba mususu kokutana pe olie, mais mutu mususu pa lié te. Ba mususu bana ba hôpitaux, ba mususu bana ba prison, ba mususu baza vraiment ba situation moko. Donc ezaka pasi. Donc ngana osengaka merci na ba diaspora nyonso oyo vraiment baza na mitema kosunga bandeko, baza na Kisasa, o bana Congo, oyo bazo souffrir. En tout cas merci na bango nyonso, Nzamba pambola bango nyonso. Merci. Merci beaucoup wewa, place aux Alines Nzamba batelao. Merci. Ok. Là, c'était Sankara de Kunta. Tolinga y a confirmation. Il y a frère Patrice et puis tu profiter peut te poser quelques questions. Il y a aide humanitaire aux Salama, batu bazo aider, batu nyonso bazo aider na compte ya Sankara po asungaba na wana. En tout cas, on vous dit merci par la grâce de Dieu. Boropambama nzamba ebindeni na salara nde balobara le Seigneur a salara tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc nzambe morayebi. Na sûr que comme il a apaisé siko na maramba Sankara. En tout cas, merci beaucoup. Na apaisé. En plus, donc na monique banda les a calme. Bon, dans un secteur, il y a frère Patrice dans résidence. Mais en tout cas, il n'y a pas de divergence. Il y a que papa Koufi. Non. Pourquoi il faut penser à la news? Il y a fausse information. Et puis sur la télé aussi. C'est pas normal. Hommage à frère Patrice. Et puis, bozo tia banzembo na ye. Ba pesinga image wana, ba pesinga son wana mais et ça linga pasi. Pour papa to beti na ye na ba to beti na ye na ba mboke belé. To beti na ba mboke belé. Suite eloko wana soki etamboli mokili et ça pasi. Non beta pe pas frère Patrice. Ouais, na beti na frère Patrice, na tamboli na ye na ba Bukavu na ba go. Maison mère. Sur le maison mère. Sur le maison mère, mais naza paternal na ye ya rythmique, ya rythme vraiment. Pour Nzambe aza nanga na limite te ya musalango. Babi moté mandé kontaka yango nde sala picho pacha sotali konko na Norvège Gauthier mascotte mon vieux na pesio mbote place aux Didio Kamo de Birmingham to betano lisolo maison mère. Ezara ndeni na maison mère. Ozara na débit to kutara maison mère, to zara na BCBG 4x4 tout terrain, to oyaki tan au recrutement liboso maison mère et bandit tu étais là. To kuta maison mère déjà. Non, na kuta maison mère déjà. Kuta banani na maison mère. Na kuta maison mère à Mobimba. Bimba ba ferré banani ba Bilkington donc fonctionnement kuna nakata maison mère ezara ndeni tan oyo yaka. Betela biso non ba yaka na yo. To oyaka na courage donc ça tester to ndengeni betela biso petit kota na maison mère moi quelques minutes. A boko kota na la maison mère omoni ezalaki un peu eloko moko lokola kaka grâce yela kanga par rapport j'étais ancien de Shock Star. Avec na Shock Star, soué les mains. Donc c'est bien moi. Alors tango soué les mains. Cri na yo to kombo na cri na ngai. Ouais, soué les mains, donc c'est bien moi. Ngana coach on a Shock Star. Coach on a Shock Star avant to kene na on s'appelle bandeko nyonso botala biso. Soki na otanga ba kombo. Soki zaki na otanga ma ba kombo bato baza mo na visibilité hein. Soki zaki fali pour palobaki récolter les fonds bonga bopesa. Fabrigas bonga bopesa. Vinsone bonga bopesa. O nani bonga bopesa mais lelo mutu moko ta zoloba po bino nyonso bozana quelque soit musicien, journaliste internet ya TV. Bino nyonso bomona ma Sankara osala. Qu'on se le dise. Et puis na osala analyse kala mingte na benga baninga ba roya to vanda na plateau Matika Songo. Pourquoi pas appuyer idée oyo bomona po Sankara to bi déjà olia mbonga mutute. Déjà aboya na no poto ya ovana kini. Donc azo aider batu o tozo mona mais mutu moko te ti lelo na otala ba YouTube na moni mutu moko ta vandia sala analyse que Sankara azo aider bobo porter mais soki ka Koffi Olomide asaki bobo sali analyse
wera sa okofia ko sa te tanga na bandara musique bino bozaki wa po musa ba analyse. En tout cas cette fois-ci on va mettre trop maboko na Sankara de Kunta parce que azo aider population, azo aider batunye c'est pas ça Sankara tende moi lobby. Batunde bazo aider batu bazo yaka à travers Sankara et puis Sankara zo pe sabango. En tout cas waneza monangai. En tout cas, il s'agit de l'émission Mobimba pour la Sankara na ba acte azo sala na courage na olobango. Na olobango vraiment donc. Na olobango. Shockstar ezarandeni. Bon, Shockstar ezalaki d'abord je salue que son âme repose en paix de présent Ben Nyamabo. Pour vous dire quitter biso d'ici peu de temps. Puis deuxième personnalité ezali Ben Boziana comme directeur, DG et yo siko yo na compare mande fo pembeza o donc yo obeta kuna ba yemba yo batu babina yo siko mutu bobina ba fait na biso nyonso bona poto ya kala wana seulement pour nous on était encore des enfants tous années on bala miki mais tellement que mutu ezo sala to yeba ki crier na les ma no bina maman boy no Suelema ngaye bino boyebi yango tengana yebi yango quoi et yakinde ni po koma ke yo ba boire Suelema et ezindeni. Bon, j'étais animateur, nazaki animateur. Tozaki animateur ngai na grand ngai comme du tout à là. Banda animation. Banda animation. Donc il azalaki comme titulaire, ngai comme second nae. Donc on écrit na onde kanga ko le titulaire. Bon, et ya yepe kanga ebele, mais du fait que comme eh bébé donc abinisa ebele eza biloko ebele mwana mukanta manda mafele mileko mame mileko ayoyo donc ba série ebele donc tellement nazaki second mais tant on a ko rétrogré maison mère nazaki sous animation tu anaki ndena rythmique ya percussion ndena koma ngongi isala ndeni tango oye maison mère isala iko kuti kuna basele bazaki babil yango monaki espace ezate na créer kaka eloko mo pona kota to tango ozali pe na Shockstar kuna ozaki déjà pe na rythmique na bangongi bambunda to bani bon nanda robeta yango déjà mais ndengo lobi wana tellement espace ezalaki te les deux animateurs là bon ngala monaki na ko kota na percussion ndena kota na percussion so itozongi mo muke au voyage pe missiono mona ba place belé ouais na tambole Afrique belé poto ndete Afrique belé donc maison mère batania sondo ke ba poto no kendate donc nanda ko kente ventone pe ventone donc si maramon se évoluer au côté entrer na onde na tuna ki avant to ke na maramso entraîneur zaginde ni test no zaginde nini nani ayaki na yo to yaki na courage bon nazaki na test te nazaki ka na demande nasaka demande yanga moko du fait que Cap Diora azaki pire mutunanga tant na so na Cap Diora bisalaka demande na demande na côté ici alors président oui atangaki amonaki non il faut élément on a benda nde atindaki setabayaya donc nde setaye obenganga que présence au Bengal kende c'est abaya on ti le aza na Panama ana mikele aza Panama koti maison mais révolution zaginde ni na kati boyoka nezaki po eza na orchestre moko te batu balobariere na 12 le roi maison mais na ba problème cela veut dire que moi c'est soit yaki ya Sankara boy Sankara comme ya Mati aboy kuna comme ya yo aboy ba cousine interne ezarandene vous vivez comment? En tout cas ba cousine interne ezaki nango normal hein ezaki normal. Moi si na yo azaka moi si na yo jamais que moi si ya Bill comme moi si ya Ferre non jamais moi si ya Seleo comme moi si ya Babi non c'était pas ça en tout cas ezaki pena normal mutuna jeune mais ezaki batunde ya mvraki ya bazolanda bango nde kolanda ndona sens on m'a basala succès bon pena basala succès voilà on va en parler maintenant tokota lelo ça se parle et puis ça se dit par rapport à Bakrilo, tout le monde en animateur, mon bois qui crie mon bois tout est litolo, tant à longue biaisaye, mais yo na kata maison mère selon ba source.
na ba maram tout fuya po na monio to banda ko sola déjà libanda maintenant na yamba ote première fois le loto pesa nchwaka na maison mère bakri ya randengeni bon pona ke bakri ya ndete yo o pesa combien de cris na maison mère po marambo belé lo bama ke bakri belé babora yo mto pesa pe ba on appelle ça ebelé du fait ko sa bisote tchana bo gérer n'a pas ça ebelé non bon je gire rien que la vérité na katia news ya masolo donc naza donateur ya bakri donc je suis source yebisa biso ko bakri opesa omoni c'est Léo na kati ya orchestre na biso ya maison mère azalaki jeune moko ayebaki nga auparavant déjà que Suelema ye ayebika nga ya sina bon tant on a intégré na maison mère azalaki une opportunité ebele ya koyebaki vie wana apesaka ba plan c'était un animateur donc difficulté na ye soki asengi et ozala il faut tobeta na ye news omona a décortiné yango omoni ke evandi donc c'était ça oui to boyete bakri nini oyo pesa tangela biso bakri po toyebi bakri nini oyo pesa na maison mère pour majorité ya bakri ebima na maison mère tant bandi intervention ti bakibusa mpi pati lelo ebinama epesa makambo yebisanga sikoyo bakri nini yo pesa kokena biso gauche à droite eta girer omoni eloko lokola tindika lokito ya skol tanto sala tindika lokito ba idée ezalaki un peu limité na ba artiste mais tant présent tuni ngai ngongi yoza na idée te na présent idée ezali pesa na idée yango fait que ezalaki tindika lokito basambwe tindika lokito basuki tindika lokito eindi ale tuna kaka wana wera tuna kaka nini yango mbiozo na mbiozo skol fimbwa loketo kapa ya bimina nzete nde omoni wana eza déjà o corrompre ngate o corrompre ngate oui première c'est bon bakri nini oyo parce que selon Myrmir yo po utolo bakebo travail trop na seleo bakri nini yo pesa seleo oyo abwaka na maison mère ngane naza na besoin tangelanga bakri toke déjà na tindika lokito c'est bon makambo ibubwe buba kusonga sentiment yangyama anto andinde bana tata mapasa tata kento kasalange kisalu kyamfinda yaya yakala yakwela kasalako salukwenda nwa malafu momambu makiva vile monokizolele moko kora yangyame ayangyama yo bando pesa seleo mususu mwana soki olingi kozwa kinti kinkala mbata double party te keba mususu lisusu toke lokola na bawini batari bangonge abawini ame abatari bangonge paka ya munzele batari bangonge boloke na ndenge na yo yo wana yo kosaka mamba sele yo à part sele yo pesa nani bon à part sele yo na niveau ya ba news ebele pe na mboka awa na travailler na ba banzanza dio na beta album na travailler na ba 8 kilo na biloko na bango ya bazaiko donc na pesa mo biloko ebele atango lo bo pesa yebisaka biso mo bekse moni oyo ngam na pesaka cri opo oza animateur o boira déjà moi de banda vantosonga na maison mère bon eloko lokola alubenda alupusa alubende alupusa yango na yango wana sala etutana donc etutana pas tellement etutana mais alubenda alusimba alupusa yango na yango après nde bato bayeko bimisa oyo etutana esala boye bakena banzela nanga voilà on va pas aller trop na maramususu mais tolingi to découvrir yo vraiment na maison mais parce que moni ba archive
na ba idée na œuvre morale ezara ya moto morale ba changer en te parce que ba œuvre ezara ya moto a créé là je dis big dédicace à Bill Clinton, c'est le Scram, Kene Roi David, bana natangite baleka na maison mère Brigade Sarbati, Bozé Belé, ba Prince d'Angola, ba nani susu, ba Diego, tous sont à la maison mais nga na besoin ou sala na optique le micro pendant 1 minute. Salilanga bakri oyo pesa na maison mère. O déjà toleki ote. Bandasko mususu pendant 1 minute. Après, nous posons des questions aussi sur cette mission. Car bakri oyo pesa na maison mère. O totangite mususu soiza. E bibi kwanga nani lembie e mayobile e bibi kwanga nani lembie e mayobile biloko bato na kosimba te natama pase yango wana non nazaka na problème na ete ye pena za pire ndenga sana kuja azoseka ndenga sana azoseka na Panama amona penake no yangongi yasina en tout cas je le salue papa mapasa ça arrive aussi que nous on a boa bengi opé depuis akenda pototo a raisonner na moi quelque chose. En tout cas tozalaka na ye d'ici peu temps uta koya tozaki na biso tosola tokochakane bien très bien. Donc, ça, garçon moko, vraiment, en époque. Il y a maison mère. Oh, il y a bino banimateur, autant que babil, banetina maison mère à l'élo. Sobi, ou le babiso vérité pour jiraki. Maison mère bandi tina l'élo, otozano l'élo, toi le quantième, le 14. So le bio ça la sélection en maison mère, oh yo préféré aux alanango. Oh ça sélection banane. En tout cas, sélection est à la merveille à sélection passée. Pour Nazala Nango, vraiment, il y a double zénith. En tout cas, double zénith est un impact et patanga. Deuxième sélection, sélection Toto Beta, il y a 4 jours, il y a Inter. Avec Fé Papa Wemba, donc que son âme repose en paix. Donc, la sélection, il y a il y a bando sala ke wera memo na potote. Bon, on est en vie c'est à lui-même. On a un miroir te. Bon, je compte pas de ça. Donc ça que ce qui me permettre na voyager trop, na voyager na ebelé na Afrique, na Kenya ebelé. Mais Zalaga a promis que je dois voyager bon. Si je voyage lui hein, si il était au rôle qu'on peut na bande musuté. Mais du fait que nazala na ye banaka que ngongi te soit là. Et ça rien. Pour tous les venir na hôtel. Donc il y a au moins na sarana. OK, merci à toi Ngongi d'être venu dans notre mission. Siko bandeko ba otala biso. Na lingo sa la biso en dehors il y a maison mère. Ba tout baleka na maison mère en dehors na bango. Sur le biocha ba au contenenga 4 animateurs. Au bazana maison mère te au poyo. Normalement ce tobito zonga kuna apoka charge sili nangana tuna sankara question mo so na ochangongi na génération nini ya ba juna mumbafu po téléphone ka décharger ngai na bosana question ana nangana tuna sankara na cha ngongi na génération ba juna mumbafu ba kokota ba kaluji to nani yo monano afana tuna sankara yo monano génération nini na kota animation. Donc, na bandi animation na 84. Donc, na bandi animation na 84. Donc, oyo nyonso abandaki kaka simananga. Donc, la génération nanga te. Donc, c'est ça la réponse. Autant il y a 4 animateurs en dehors à maison mère. Ba préféré nanga ou bien ba préféré au basala musalobi ke petit a touché ngati na gorge ton na oboa ka rappeler une belle époque. Na en tout cas muda touché ngai makasi mingi ezalaki Juna Mbafo Bill Clinton c'est Léon. Merci beaucoup, on arrive à la fin. Batbaota la bisosiko, numéro de téléphone nano. Et puis na momoko ya roloba vraiment pour na battenir sur poto batala battenir sur batala biso monde entier, Afrique, partout, Europe, Asie.
basala nini pona yo pesa no numéro de téléphone. Numéro de téléphone 081 banda 00243 ya Willy Moucheni code mondial 81 35 720 97 81 35 720 97. siko na olinga o s'adresser na ba fan oloba ozo to na kata mutema ya ndengo komi lelo na ndengo za kilobi pona yo moko o s'adresser na bango. En tout cas, na merci mingi na ba fan nyonso o ya biso ya Maison Mère depuis les belles époques jusqu'à des Choc-Stars jusqu'à nos jours de Maison Mère de Banodéon. Je fais un peu de parcours donc peut-être ça boom des as j'ai passé avec des stars là Nazana Bango. Alors deuxième point nanga nazaka fonctionnaire de l'État congolais. Je travaille au ministère des Travaux publics, précisément au ministère des TPI. Donc peut-être yango moni mingi na ba voyage mususu na se permetaka na voyager ka te pona otika poste à l'État. Peut-être ça. Donc na pesika merci ebele surtout na musika sika. Na musika yo yebi donc nazane loko kolobate yo yebi. To betara na ba TikTok ebele. Donc peut-être ça. Donc assisté na non des annoncés mais on a besoin na bina moi seulement. Donc nakopesa news na Bagem Masamba. Bagem Masamba wana pena za dircap na ngai. Donc directeur pena ya cabinet. Bagem Masamba. Soué. Eyeye munwe. Wow! Bagidi mwene. Bagidi. Eba mama songa niveau. Eba mama songa mbando. Bwe, eba mama songa niveau. En tout cas, Matika songo na sepeli. Na zozambiaka. Ate na sepeli. Na moni obini yango. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission na Obora Mutute. Oyebi nengo lobi wana rappel elo msusu pe obinango kubula bayaye bang bakubula hey kubule kile kiteden hey kubule kile pepe banda kubula hey kubule kile nyoso ezaki biloko na nga na Choc-Star donc na boaka ibele na pesa mingi. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. Na Obora Mutute, Pobo Zoae, Bosa Boe, Taba Archive Mboka. Siko Pobina Boe, dans ton anda Borango, Ngana Msou bébé, na Msou na ba 4 ans so ba jine na habité, mais na eba déjà seulement et puis na bini Bagidi moine. Tala siko niveau nanga. Hai. Check. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe.